Mbote na bandeko na biso ba oyo nyonso balandaka ngai, ba oyo balobaka lingala. Nayebi ke ba programme na ngai mingi ezali na portugais et puis kikongo, surtout canal na biso oyo ezali pona ya ba descendant ya Royaume Congo. Donc yango wana tina tobengaka canal na biso Anane Congo. Mais soki bomoni nga nalobi na lingala, donc likambo na kolobela ezali likambo moko généralisé. Donc oyo nyonso alobaka lingala po ayoka awa nazali ko généraliser. Mais soki na koti na kikongo to na portugais, wana nazo parler na peuple oyo ya ngai. Mais oyo pe na koloba lelo nazali ko adresser yango mingi na peuple oyo ya ngai, na bato mosusu oyo pe balobaka lingala, na peuple oyo ya ngai balobaka lingala. Donc après ça na koloba yango na portugais pe na kikongo. Bandeko, kombo ya canal na biso Anane Congo, donc Ana espace ne espace Congo avec K, donc avec K et non C, parce que ezali canal moko eza basé na ba descendant ya Royaume Congo. Bandeko, soki boke na YouTube bo se enregistré na YouTube na canal na biso Anane Congo. So côté na YouTube o se enregistré, au moment na droite cloche eza wana, o cliquer cloche wana, qui veut dire chaque fois to kotia vidéo mbala moko komona yango na mire na yo, et puis oza na facilité ya kolanda, osala ba commentaire na yo, comme pe opesa ba opinion na yo, comme pe soko oza na likambo to solo na yango o tie na 0044 740 40 22 327. Wana ezali numéro ya téléphone ya canal na biso. Na ba mikolo ya bokomona ego changer mon muke et tout ezala écrit na mire. Donc tozoki ne malembe comme ça to organiser makambo ya wana to li ko brisker makambo te. Donc numéro na pesi bino ya wana tozali na basé na Londres, Angleterre. Donc 0044 740 40 22 327. Comme il peut au na WhatsApp, sur na likambo to solo la to lobela yango o passer biso message, toujours to bongisa yango likambo yango to lobela yango. Bandeko, na zongeli mwa muke na likambo na lobela ki ya ba fibre optique. Bandeko, biso to lobaka bato oyo ya mayele bakoki kotongela esika moko te. Pona nini? Moto ya mayele toujours akomona erreur na ba pensée oyo ya moninga. Ye pe toujours akomona erreur na ba pensée oyo ya moninga. Po baza mayele mingi. Alors, moi ba tongela esika moko parce que wana ko bunda te tsiko ngo bakobuka na bandako. Foko moto na moto atonga na kote na ye. Po amona ka erreur ya moninga te. Ezali normal. Ndeko soki nazoloba ba mususu bakofinga, bakosola bike non yo uzana connaissance te ya 5G ou G5. Bandeko, nazolobela G5 te. Nazopesa pe ba signification ya G5 te. Comme pe nazako définir ba lettre te to ba chiffre te. Donc soki na parlaki na G5 nazako globaliser yango. Mais ngai mingi nazali ko interpeller peuple oyo ngai. Mingi nazali ko informer peuple oyo ngai. Nazali ko attirer attention ya peuple oyo ngai. Donc oyo azana mayele ko lekanga ezali nango inutile, parce que oyo nazolo beza ya bozoba ozana mayele ko leka oyo ngai. Esengi te ke o répondre nga. Esengi kaka oyebisa libota loki non zoba wana makambo na ye bolanda yango te.
Comme ça, yo, au guide famille, oya yo. Au lieu que, au comme parole, tout ma phrase, mon go, oyo, que ça là que non, au la sa supériorité, tout, et ça là, insulte, tout, injure, biso, tout ça, n'a pas besoin de. Parce que biso, tout finga, tout, mais tout peut ça, opinion, après avoir comme ça, la recherche. Bandeko, tozo parler na coronavirus. Ndeko, bamusu bazali ko corriger ba bactéries, ba corriger nga ba virus. Bandeko na ngai awa ba hay fever. Ezali causer na ba virus. Tozo ona mu pepe. Hay fever awa. Ndeko na ngai tozo ka ba bactéries. Na to mona wana ba mesa na bloc lia bisike belé. Alors bandeko na ngai ngana zali te po na définir na sala ba différence ya bactérie na ba virus te yango te nazo sala. Nazalaki ka seulement ko expliquer que bandeko basala attention. Bandeko nazalaki ko benda bandeko matoi. Bandeko bayeba ke maladie oyo ezali mibale oyo existaka déjà na oyo ezali ko exister te mais ekolia biso. Donc nalingaki na attirer attention ya bato ya ba fibre optique oyo ezali souterrain oyo ke noto za kotambola mais eza kokota biso na nzoto eza koboma biso. Oyo ke no ba radiation ezokota biso na nzoto, ba onde ezokota biso na nzoto, et puis biso tozali ko se baser mingi na kotia ba masque na elongi ko mela soki ba kisi nini au moment que tozoyeba te ezouta wapi, parce que toza ko konteka mingi na oyo bazali ko yebisa biso. Bandeko na politique sacrifice esalemaka, ba sacrifiaka batu na politique. Ba oyo bazali ko corriger mais bandeko soko moni politique ko comprendre te ezali na tina te autour na ba question inutile to ko pesa ba pensée inutile, mais na politique ba sacrifiaka batu. Ndeko na ngai quel que soit ba amitié na yo makambo na yo mais ba koki ko sacrifier yo pour la stabilité ya parti politique, pour la stabilité ya mboka. Donc yo mutu oyo ndeko saka makambo kitoko tango ba resultat mingi salamaki ke kuna avion ke neko kueza na bato mususu batiki yo kufa. Pona bato oyo ifu bakufa basa na posta ba yo na bango ba sacrifier yo ke. Mais batiki po yo kufa te mais pona bato na bakufa mais ko bato ba zaki yo po plan on beba te batiki yo ke yo ko kufa. Donc pona ko yebisa bino ndeko na ngai Chine et sacrifiaki peuple na bango. Donc c'était la seule façon pour bango ba réussir ba invention na bango. Il fallait qu'on sacrifie batu. Après ça, ba ko stopper maladie yango ndenge na bango c'est ba invention na bango ba découverte na bango. Donc et salami pe na ba pays européen surtout. Ba sali ba sacrifice. Lelo oyo bandeko na ngai Japon asali lockdown. Japon pe asali yango. Japon elobi batu basala confinement donc bango surtout bakota na mandako. Babi masute. Mais qu'est-ce que les Japonais ont fait? Balobi batu bakoki ko bima de 8h ti 20h. Donc de 8h à Tongo pendant la journée, ti 20h à soir, journée à la normale. Mais à partir de 20h, moto na libanda te, moto tambola te. Bango ni surtout na kati ya ndako. Qui veut dire bandeko na ngai maladie pendant la journée, japonais bi ke no maladie wana e ko contaminer nango batu te, e ko attaquer nango batu te. Mais à partir de 20h, maladie wana siko nde ebimi et bani siko ko attaquer batu. Mais comment se fait-il que no bango ba yeba ke no maladie wana pendant la journée ko ça nango eloko matena batu. Maladie yango elingaka mingi na butu.
c'est pour vous dire que maladie wana ça n'existe pas. Coronavirus n'existe pas. Ezali ba makambo na bango oyo bazali ko sala mais baza ko utiliser comme nini ya coronavirus. Ndeko na ngai likambo ya coronavirus elobami mingi ti tokomi na niveau kino biso ba africain toza mayele te bakosala ba vaccin ke na Afrique po baboma biso. Aloba ndeko na ngai biso ba africain tokomi na niveau kino biso pe tozakisa mayele na biso na ndenge tovandi boye na Madagascar bauti kosala vaccin ya coronavirus bauti kosala traitement ya coronavirus. Donc à partir de le 22 déjà le 22 zaki lobby le 22 avril bakisi wana est commis déjà en vente na Madagascar. D'ailleurs na Madagascar bazo pesa yango privé baza ko vacciner bato baza ko soigner bato oyo baza na coronavirus. Donc basali découverte wana à travers la plante ya Amnesia. Ba plante wana ezali ebele na Madagascar. D'ailleurs bango ba cultivaka yango. Basali ba recherche ba komi na niveau que ezana ba side effect te. Ba side effect ezana ba effet secondaire te. Donc bako soigner yo et puis guérir yo et puis sili. Ni bandeko boye bake ba découverte nyonso ba scientiste africain ba salaka il faut la prouver wapi na World Health Organization, donc na OMS, Organisation mondiale de la santé. Il fait la prouver kuna souvent suite à la ranini ni surtout bakanga yango ba sipima yango ba tuana ba scientiste ba bek sa ba na poto ba yé comme voyage ba étudiant puis ils sont tous empoisonnés ba kufaka l'histoire silaka. Suite nini Bill Gates na ba Américain muso baza kuna ba finasaka na ba produit pharmaceutique ya monde. Donc bango ba décidaka ndenge ba ko boma batu ndenge mbongo bango kokota. Donc c'est eux qui décident. Si vous avez le coronavirus, vous faut diminuer le peuple parce que bango va finir sa organisation minene. Yamanda to komina situation to sana yango lelo. E bandeko na epsa ki bino ke kala mingi te ba pays mususu lokola Suède déjà balobaki kuna ke non il faut bachani bacha bango ba pisse bacha bango ba pisse na nzoto. Vraiment bango ba makambo oyo ya G5 donc ya génération 5 bazana bango nango mais basé na makambo mususu côté tali communication nandu ba tete batotia ba fibre na bango ba fibre optique souterraine bango batotia bango yango mais baza ko alimenter yango te parce que ba yebi ba cause oyo ko causer ba dégâts oyo yango ko causer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba préférer nanu ba bana ko tia bato ba pisi na nzoto soki ba silisi yango à ce moment là ba ko koma donc bango kuna confirmer ça na montre que vie ali normal bazo continuer ba communication bango baza na 4e génération donc ba G4 bazo continuer na yango. G5 pe ezali na ba makambo oyo amoni ke ko affecter bango te bazo sala bango yango. Mais na côté tali communication nanu ba alimenter yango te mais ba câble souterrain bazo tia na bango en attendant ba tiaka batu ba pisi na nzoto parce que yango ezali makambo oyo bakosala na fitir. Donc to linga te boyokaki na France ba visa ya Schengen ba annoncer soko bimi au voyager pozonga il faut ozwa vaccin. Na yebisaki bino ke toko kende na niveau ya ba pisi na nzoto et yango ikozala solution oyo ko protéger biso contre
ba radiation tout wana bazali ko loba yango te mais mundele ayebi oyo ye aza kosala ata bino bokimi likambo moko bakona likambo susu bango bako obligé africain na poto kala mingi te bakoya lisusu te parce que bandeko na ngai babiloko oyo mindele baza kosala baza koyeba ke nini bako injecte mundele nini bako injecte mutu mwindo bazoyeba yango meme na bahôpitaux na bango isika bavaccin wana kozala bakobenda kiso mingi eza ndenge moko babiki oyo eza mpona mutu mwindu oyo eza mpona mutu mpona mundele ndeko na ngai c'est comme ça babana kobomela biso ndeko na ngai imagine ke ovandaka na France oza na passeport français okendeki na Allemagne to okendeki na Suisse ntango ngozonga bavérifie ke no oza na vaccin te fo bavaccine yo soko boyi fo tikala kuna na Suisse. Est-ce que vous comprenez ekosala nini donc ozala obligé que non fo zonga na place ke fo ekosala bon botiaka vaccin yango vaccin wana bakotia yo oyo bakotia yo na kati oyebi te batia yo pisi na kati ekoti bandeko nayebisaki bino ke mundele asi aetudiaki makambo nyonso tu oyo ye akosala ntango bazosugere likambo ya vaccin na Afrique bino bozobuda tolingi bavaccin te bozoboya mais mundele ayebi ke bavaccin bino bokolinga yango te entre temps bazali kotimola mabele na biso baafricain wana baza kotia bafibre optique na bango oyo bango bakoalimenter koboma biso mais biso toujours tozali kose base na bavaccin tozali kose base na bakisi ya coronavirus donc mundele ayebi oyo biso tozali ndeko na ngai mokili ya lelo Afrique na biso tozali commandé par les Chinois soko otali malamba ndeko bokomona ke non biso nyonso tu tozwaki ba Chinois baye na Afrique batongela biso biloko Afrique tokofuta niongo à long terme mais bandeko na ngai biloko oyo ba Chinois basali na Afrique nini oyo ezali malamu eza te bandako batongi ezoumela te ezokweya soki mbula enoki bakanali oyo ya kolekisela mai Chinois aye akangi nyonso comme ça tangu batongi biloko kitoko mais tangu mbula ekonoka bambula wana sikoyo esala inondation na bamboka na biso ebandi kokwesa biloko wana nous serons obligés ya kobenga susu Chinois baya kolukela biso nzela metela bamai oyo eske bokosala te bule mosusu mpo bamai oyo elekaka donc bozali obligé bofuta bango mbongo mosusu contrat mosusu ekobakisama likolo ya niongo bozali nango parce que bokomi devant les effets que non oui mboka etondi ekomi inondé donc il faut esalama le plus vite que possible donc vous serez obligé kofuta bango su mbongo donc Chinois aye azoboma biso maleme mais biso tozo croire na bango mais tozo croire na bato oyo bazoboma biso bandeko Chinois na peau blanche baza ndenge moko pardon bandeko na nga boyeba ke guerre mondiale esi ebandaki déjà et guerre mondiale ezali entre la peau jaune et la peau blanche donc peau blanche esi ekokeri déjà mokili mobimba basali ba malfaisance o balingaki bomoni ba pays africain ya colonie francophone bomoni ka baza nango baza ko lela parce que la France les dirige la France commande les présidents africains donc ba président africain bazali batu ya pamba bazali ba étiquette ya pamba les anglais aussi font les mêmes choses ba colonie musubi tikeli ba colonie portugaise tous la même chose bandeko na ngai nazali kaka koattirer attention na bino tozomona bisengo ya poto mais monde est changé oyo akozala distrait akokende noki omona ka tedi eza nango dini nango peut-être kolanda bango te mon frère azali boma ye aloke ozwi vaccin on est leyo
ozima koso ke mbanga na hôpital bo pas attendi ba koso eza coronavirus. OK mon frère. 3 jours après okufi ozongi lisusu te. Nzone okende komitika na yo moko. Nzoka nde na ndako soki osolaka na baninga na yo baninga bakoexplike niki no tiaka ta mamai na ai otie mamai otie mamai na verre na ai pardon otie ma ai na verre otie mwa matungulu na verre matungulu ya pembe eza matungulu ya rouge wana otie yango na verre otie nani ginger ozwi mai ya moto etoki otie kuna komi mpe matungulu kaka oyo ya pamba parce que ebomaka babactérie ba ai ebomaka babactérie ebomaka bavirus toki okotia yango na tongo omeli yango chaque jour ebana koprotege yo ekorenforcer immune system na yo donc ebana kosala yo bien bakambo oyo bamiyoyo bakosokosana ona kobela yango su te bahay fever ona ona kobela yango su te parce que nzoto na yo oza baanticorps immune system na yo oza kobeli yango up. C'est juste ça. Ndeko, okomona ki bakosokoso na tasu pe kenango na hôpital okendeki te l'équipé. Biso en Angleterre, bato ebele bakufi bibembisa kona ebele. Ekubi kako akufi na coronavirus. Okomona ye azana makamani ya estomac, azana makamani mosusu o coronavirus. Ebe bitu mo mona yango susu ezate. Mais yimto la ki bien, azoki kama kosokoso akene po seulement vaccin, akene po bo les tests. On va les textes te. Ba koche mama moko te, azana ko les tests te mendi bo azana coronavirus. Bandeko tango na lobaka te pona lakisa mayele nanga pona attirer bata attention bandeko na ngai pona éveiller bango makambo oyo ba négliger yango lisusu te nalingaki te to croire kaka na eloko wana ya coronavirus. Non, ce n'était pas ça. Maladie wana ezalaki yango te, ezalaki eloko mosusu ezalaki koboma biso. Bandeko bondimela ngai bokomona yango avec le temps. Ekomi ke moto okota na poto il faut zwa vaccin. Obimaki soza na vaccin c'est pour okota il faut zwa vaccin. Donc bako contrôler biso. Ata yo bimite okena likambo ko sala no likambo na bosala yango il faut ba tester onano. Et c'est là que on a dit non, en tout cas, les Camerounais sont langues parce qu'on a vacciné, il faut un vaccin. Donc, vous allez tous attraper dans les Camerounais Oyo et dans la génération 5 Oyo. Il y a un moment qui ngai nazalaki ko expliquer nini Oyo et ko lia biso noki. Oyo bazali ko utiliser côté télé communication. Biso en Angleterre batie ba poto na banzela ba poto wana iko travailler en collaboration na ba fibre optique batie souterrain wana et bana ko panza ba rayon wana ba radiation wana pour communication na bango comment avancer. Alors bandeko ba yebaki ke po ba kota na niveau oyo fu bato bakufa. Alors soki ba moni ke non ba lingi bato bakufa te donc na niveau ba kota te. Et pourtant, Chine déjà assez à sacrifier assez à côté de niveau. De ça que nos Européens sont en retard. Et Chine a comme puissance mondiale. Chine a espionné bango a découvert bango bazali. Donc bango peut on a dit non, parce que la solution la seule solution bati quelqu'un bango salema ba alimenter ba câble bango ba kufa en attendant ba tu la solution. Bande ko dangai vraiment toke ndenge libanda te to bimaka te pona ba bactérie ba virus ya coronavirus, ce n'est pas ça. To bimaka te parce que kuna na libanda to bana ko nyata bisika ba tie ba bloc na on se esika ba radiation zo salema donc e ko boma biso facilement. Tant on a ndako na yo ils ont la radiation on a peut-être mon peuple ozo respirer
ceux qui sont infectés minité. Donc quand même, on peut survivre. Si on a découvert que bango vaccin bango bazo compter ba septembre octobre ceux qui bazuli en solution vaccin na bango. Mais mikolo oyo déjà bazo sala ba recherche oyo nyonso zali intéressé à que de ba utiliser cobaye mutuana ba kopesa ye 100 livres disons ba 110 €, 120 € chaque jour. Ceux qui ont accepté va utiliser comme cobaye. Donc chaque jour on a besoin 120 € na yo, 100 livres par jour. Donc va utiliser yo moto ba mekla ba kisi ba on sa ba vaccin. Entre-temps, biso en Afrique, Madagascar, asi a trouvé qui déjà yango. Basali ko préparer yango, ce que Madagascar, basali même na ba kisi na yango. Et ça peut me faire secondaire T. Alors ba monaki ge lokola biso to eli bazoba tali susu ba ko tsango na organisation mondiale de la santé za susu te. Ba publier yango mokile yeba. Comme ça, on non, biso ba africain, to comme soigner na ba coronavirus ou ba zolobela. Mais et ko soigner biso na coronavirus ou ba radiation te. Parce que wana ezali makambo mususu. Bandeko na ngai likambo ya coronavirus ke sili donc okende na likambo ya bapisi bolinga te bokotia yango na likambo ya vaccin bokodécouvrir vaccin mozali nini bokomona na ngai batie vaccin mais etiki eloko na kati ya nzoto vous allez comprendre. Et après le vaccin bokomona que non donc okende ko te kaka esika ozwaki vaccin wana to check eloko na nzoto na yo okopi kotia ba données na yo ya carte na yo okopi kotia ba données na yo ya passeport na yo. Donc na ngai bande ko na ngai mokili échanger. C'est pour vous dire que makambo tout oyo salema ezali po ba exterminer batu moko boye. C'est le moment où biso ba africain to telema. Mondele alingaka liwate. Même chinois alingaka liwate. Bandeko oyo bazan en Afrique, vous devez comprendre, l'Afrique nous appartient. Mondele azali supérieur na bisote. Ba chinois ba race jaune bazali supérieur na bisote. Mais bazali kaka na entente entre bango oyo biso tozana yango te. Entre bango bayokanaka pe basalisanaka entre bango. Yango esa la supériorité bango envers biso. Biso lokola tozangeli yango yango na tozotika la sima. Okomona chinois ena mboka na bino be ko sala akomi koteka ba galette akomi koteka mikate ozali ya biso toteka. Okomona chinois akobima na mwana na biso ya mwasi. Pour nini mwana na biso za kozangela. Soko ke na Chine tu na mwasi na bango ba chinois ba kolinga yo te et puis mwasi wana akobima susu jamais na chinois. Peut-être tout soka na ngutu ba koboma ye. Parce que a trahir bango. Bomoni yango bazali ko benga na biso na mboka na bango. Na mboka na biso il faut tout ça la ndenge moko. Chinois sagani obomi ye. Koyoka imawate. Ba yete po ba bongse la biso mais ba ye po ba détruire biso. Parce que bazali na mission. Omoni chinois tomboki na mbeli na nzela parce que soki likamuni nango alinga tia mutu mbeli ozali simane ozana kiti bamba yi yango po o protéger ndeko na yo ba tia mutu na mbeli te. Donc eloko bokosala liboso bo se défendre ozana ebende bamba ye yango ozana kiti nika ye mulangi kotisa ye azali ndeko na biso te azoka apasuka akweya
bako prendre soin na ye wana soki bino bokeye na bino bakotika gouvernement koya bakozwa soin bakende na hôpital. Mais l'essentiel ke bango basala dégâts na peuple na biso te. Omoni chinois na mafi mbongo aza kobeta ndeko na bino bokendela ye bokamata ye bolelesa ye bofiakula ye. Soki baye ate baye na bibendi baye 10. Mais vous en mboka na bino bokoye na machette boye na manduki bokosilisa bango. Il faut comprendre que l'Afrique nous appartient. Donc, Makamboana, il faut ici là, nos présidents sont tous des imbéciles. Bazali, dans le lobby en sans réserve. Balataka ba pantalon devant nous et devant les Européens et les Asiatiques, nos présidents portent des jeeps. Sont tous des femmes. Bande konangai, bomi bate là. On a lobby na bino ezali ya solo bokomona yango kalate. Bo batela mabota boza na bandaku bobi mabima mingi te parce que tozo bunda na liwa contre les jaunes na ba mindele. Mbote na bande koneso tout. Ate a plus.